Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Nayebi bokotuna na lamba kabyanini bazoruba nayebi kuramba te eloko nazolamba bino buyebi bien sekele ya cuisine na koyebisa moto te naza kulamba shema yo nini yango dixième vie. Alors bandikuiza bongo famenom isobe number 1 le roi du rire naza usenga na bino ba obulinga kanga bo s'abonner na Sheraton TV. Na Sheraton TV, vous mouna makambo bien, vous yuka ba comédie kitoko, ba théâtre bien, ba gag ya bien. Sheraton TV, vous landa émotion ya binu pa vous mouna falon. Moi c'est kitoko ba rubi moi nankoi, auteka nankoi. Émotion ya kitoko, vous mouna bisu ba article na binu, o ya Congo, o bolingaka, tout sur na binu. Likuwa ngande na suyu na binu boy. Baseri mososo koye bayena samba ya Android azokota internet azorukanini azorukamin Sheraton TV Sheraton TV bo s'abonner massivement babito s'abonner biso nyonso eya bongo misho bozo manimpaka na kata Sheraton TV bo s'abonner na kata Sheraton TV na manimpaka esibino au moins makamba bien sans parler c'est pour s'abonner sika ba comment abonner cliquer au moins on s'abonne comme j'aime na bimela bino. Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Shiraton TV, abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà, bien bonjour à vous, nos chers internautes. Nabino, Yabino, Falon Matondo, la fille du maréchal, mon ankoyazankoy. Botalanga bien, ko botalanga sonité, mon ankoyazankoy. Moi, c'est la couleur d'origine. Sambi samovat na ninga ba jeté. Là, na plateau na biso lelo, na chiraculture émission, mais no bilingue boye vraiment. Tozana papa mafura lelo. Papa mafura lelo, to ebika mingi bana lelo babotami, ba ebika théâtre lelo batalaka oya lobi na noir et blanc mais origine nango ba place nini e bandela idée ezalaka nini na départ bana ebele ya lelo bayebite ngape na yebi me na yebi nyonso te yango na babaka mboko ezangi mobange eza mboko ekufa lobi siko soki mibange ya art bazabo il faut profiter ko solaka na bango koyokaka bango esalaka mo elengi moko boye. Bonjour papa mafora. Bonjour mais bonjour wana yo pesinga ezalaka nango mbote te ezalaka nini parce que naya comprendre que bonjour ezala mbote te na prière catholique siko nini nde ezala bonjour parce que catholique soko bonjour elaka mbote nde na catholique basambelaka je vous bonjour Marie. Donc vous la sali mbote za salutation ozomona bonjour eza mbote te salut maman. Salut papa mafura. Donc nazu angoka ne tolobi ke non mubange nda pesa ka sagesse quoi. Lelo yo bato ba mona ka théâtre bazo sepela ba mso bakota na ba désordre na bango bazo bakisa na ba salité na ba pilipili na bango na ndenge na bango. Siko penza théâtre kala inspiration utaki wapi to banda na théâtre nde to banda osala ona parce que yo oye après badanga. Donc oza lelo te. Na ye après badanga menga inspiration te ya théâtre penza. Et là, on attend que maboke baso sala ya radio. Inspiration à théâtre et là on attend wana. Mais tant on a côté na minzoto et puis eloko wana na olela bato bazana ba financement en tout cas bakoka kosunga to zongisa eloko wana. Théâtre sala mana mais opérette tuza kosala na banzembo théâtre ozolanda ngo na banzembo esalamaka lisusu te neti ba théâtre neti osalaki elolie bima nanu awa yo osalaka mosala te yo nde nani o yo nde mwasi ya mokonzi ya mboka babalaka yo po yovandaka na ndako yango mikolo nyonso kolia se nyama mbisi olia te ndunda kutu yo boyi lelo na ye kozwa yo tokende kopepa bambisi ye siko bokilo mwasi ya mwana na ye mobali na ye apekisa ye ko akobima te bilamba makambo nyonso fo asala yango kaka na ndako ozomona asikoyo mwana mpe lokola mwa mbokilo na ye lokola mobali apekisaki azongisi
bokilo makasi ya kokende ezali te mobali na nga mwana na yo alingaka te na bima apekisa penza soki aye akutinga te nakosala nini bokilo kosilika te bokilo limbisanga mama sikopato elolie komona na yo motema pasi te o mobali na yonga moto na bota ye soki tokendaki nga na ye na yo akosala eloko te bokilo nanga kobanga na yo te soki aye nga moko na koyebisa ye soki aye nga moko na koyebisa ye bokilo pazongisi bokilo nakoki koyokisa yo soni te zela nazwa biloko ya kopepa bambisi ye zela nazwa biloko ya kopepa bambisi ye bazwi sikoyo wanda okende azaki na mbanda na ye mbanda yeba ke mama ya mobali ya mwasi wana apekisa mwasi na ye akobima te aizala kosukula bilamba na kati ya ndako ezala kolamba na kati ya ndako soki alingi kozwa mwa mupepe efo azala kaka na libanda kasi na balabala te sikoyo mbanda na kamwe oyo kuna lokola eloli te eloli abimi lelo bato nyonso bakokamwa ye soki mobali na ye apesaki ndingisa te eloli malamu azonga na ndako mama bokilo alobi tika koloba boye mbandanga mpe nazali mwasi ya libala oyo batondi kopepa kuna ye aleki bango na nini mbanda ye nalingi molunge ya boye te noki okopesa ngai kanda yo olingaka bapesa yo toli te yokomema ngambo mokolo mosusu mbanda yo olingaka bapesa yo toli te yokomema ngambo mokolo mosusu mbanda yango yo boni boyeko motema pasi nini mama azali mwasi ya mwana nanga soki azali mwasi ya mwana na yo basalaka boye te wana ezali kobebisa libala ya mwana moninga tala nayaki epai na yo mpona koswana te soki omoni ezali mabe kanga liputa nga mpe nakanga liputa tomeka na mwa moke nzako nza omoni biso osaba te ete tozoyemba na banzembo. Voilà, je sais que si j'ai laissé beaucoup de temps comme ça, ils ont un bateau, les lots se retrouver. Si on est vous voyez, n'appelle ça exemple, il y a indien les lots. Indien va perdre culture wanate parce que y a des akibango. Et ça qui bango parce que au monde on a film indien et moi bandi koyemba placement bazobina et ça qui bango nous ne devons pas perdre valeur ya culture na biso wana ya wana na lobby comme na lobby na bandeli mboka ezangi mobangiza mboko ekokufa lobby ndenge moko pe na art art déjà tozana bato babanda déjà kala mibangi babanda kala bazana au vivant boy peza na osenga na bandeko nango bo bandalelo bandeko nango bozo kota art monde art sika bo pousa na mpe pembe na ba papa o boyoka bo pousa na pembe na ba koko boyoka parce que oyo eza kati na bango eza expérience oyo renda bango sage oyo ko bakisa un plus na monde art lelo voilà papa sikoyo point de vue na yo par rapport ya théâtre ndenge eza lelo na ndenge bo salaki kala au mon décalage wana eza ndenge nini est-ce que eza na point positif to négatif monsieur eza na on a point positif monsieur eza na point négatif ndenge yo zolo olobi wana mutu na mutu e fubozala na bobino ozomona fubozala na bobino lelo soto baby sami pona nini nzamba lobi sepela ndenge oza ozali sepela na makambo na pesi yo kolula ya muninga te mais biso siko lelo to vivaka na adaptation o ndenge nzamba sala biso to vivaka ndenge wana te yongono zomona bafai même na ba passe ye mingi baliwa ye mingi foti ndenge nini makambo ba yeli biso po biso tango to kolaki mutu soko akufi avant âge il faut ba yeba tina mutu akufeli mais lelo ye koma nzambe nde mutu alingi
siko ndenge balobaka nzambe alingi, c'est-à-dire batikili na bango nzela na bando na bandoki tango ndoke bando lia na ye abando lia na ye tango bakoya kaka nzambe apesaka nzambe azuaka bandoki bazwa na bango privilège na maloba wana ba obino bolobaka ozomona yango wana bayeli bino banzembo mususu oyo ezoboma bino neti aucune église ovandi na yo pe tozo vivre boinga na yo tozoloba pona nini toza na mitema te so oza na motema te yo ko vivre ayoke sikoyo na ndako ya nzambe kamata motema nanga nyonso pona yo sikoyo soko nzambe azwi motema na yo ovivre okufi te. Voilà, c'est l'ambiance. Comment neni? Nayembaka boye. Zala na motema nanga na molimo na yo na tambola ndengo lingi ponga na longa nyonso. Ozomonango? Bamakambo ebele bobebisi na sentiment neti Jésus alobi nini tata na biso ozali olikolo bokonzi na yo eya kombo na yo ekumisama mokano na yo esalama na se ndenge kosalama oliko bino bozana bino pressé bolingi na bino teke mokano wa nzambe esalama na se ndenge kosalama na likolo bokomi na bino koyemba lisusu memanga na likolo molimo mosanto mema Yesu kutava mata likolo asalaki nini akufaki te ozomona bozosenga baliwa bozoyeba na bino te nde sikoyo na cimetière bokamata basigne moko botia ezanga ntina croix eza signe mabe te bandoki bazwi lango ndenge mosusu te bazwi lango signe ya addition bokamati mutu bokundi bokamati croix botie ye sikoyo ndoki bazoloba c'est-à-dire plus allez bokamati susu bokundi bokamati plus botie bokamati su donc plus mukondi bokotie égal so batie égal babakisa su batombo te po tombo égal tombo kasi yango wana ozomona bandoki bazwa privé bandoki mpe basala na bango liloba nzambe oui po pasteur lera koya towuta na mabele tokozonga na mabele sikoyo ndoki mpe alobi ndenge biso tozongisaka bato na mabele topesaka nzambe coup de main ozomonango bakangi ndoki yoza ndoki ndenge nini okamati lipa obongoli yango musuni ndenge nini okamati vinu obongoli yango makila ndoki alobi nga mpe nazwi exemple kaka na bible yesu lero alobaki bokamata lipa oyo eza nzoto na ngai bokamata vino oyo eza makila na nga c'est-à-dire aza ndoki ozomonango baconfusion bozokende nango nga mpenza ndenge na alia nakendeke na ngai église te wani donc osambelaka te alors bato nyonso bakoma na bible bayebisa bino place baza kosambela libondeli eza secret ya mutu na nzambe eza nango te nde bozokende canga wana bokende kosambela nini nzambe aza na kanda oui kanda nini nzambe mpenza aza na kanda munene ye atinda bango basengelaka ye mbo bokabila nzambe nzambe mpe alobi bosengaka mbongo na kombo na nga abandi okomango mukolo akosala inventaire oyo akozala na manka eza mbongo ya nzambe basengaka na kombo na ye ye atinda ye na ete bango baosenga epuis mpe lisusu ndenge ezali awa badescendant ya bajean ya bamatthieu ya bajacques ya bapaul babandi odeklare balobi bino bapaster bozosala lufundu mpona bozobengama basali ya nzambe mpona soko jean akomaki te olinga koteya nini soko matthieu akomaki te olinga koteya ale bino bozosalaki inventaire na makambo ya bato ya matthieu ya jean ya jacob ya daniel
Siko te ya Daniel na kundima. Oh Daniel azalaki na kundima. Tala babwaka kiena libulu bankosi. Me yo kundima wano zote ya ozana ngote. Po yo moko so balobi na yo babwaka na libulu bankosi. Akundima. Voilà, c'est l'ambiance de Chiraculture, hein, Chiraculture. Na oyanga ya bino, hein, bijou tawa bana Angola, hein, moi c'est mon bien quoi. Moi c'est à Mwindu. Voilà, là on me signale les Kambouya binafilé. Ah, binafilé. Ah, nzembo wana penza. Ça m'a promené la tête, ça m'a donné les joies dans le cœur. Hein? Donc, binafilé. Na yebe boko tono yo landela yene no ngwanya ye. Oyo loba ayane lokote. Iloko ayana ngongwa ya ye beno yebete ansekele ya motimo ngwa ye na yebe samorote. Oyo yoka. Manjimu wana isale mpagaye. Merci, voilà, hein, on est toujours dans l'ambiance de Chiraculture, hein, la Chiraculture avec mon boss Chirac, le docteur Chirac, Moutoumoko bien, voilà, Babilo quoi boye, faut ça le rabisso bien, vous voyez l'art, Namakambo belé awa, oui, toseki, toyoki, toseki, et le ngoli biso ba stress, et le ngoli biso ba souci, mais quand même, avant on a avancé. Non, on a dit qu'il y a casse, hein. La petite abisso ba libe sobe ba so ça la vie pe pas là. Ozoka, hein? La petite nga ba sai ba ewa. Ba so la pauvre azala. Po ba yebi ke naza koko na bango, naza papa na bango. Ngape na sepelaka na bango. Po so bango ba landaki musalo yo te. Ah, biso to ninga se retrouver te. Ozo mona yango. Ah. Alors na sepelaka trop ndenge ba petit bazolanda boulot na biso nzambende apesa bango esprit inspiration, hein, ba inspiraka po bazwa biloko bakoki osepelisa batu ozomona yango. Voilà, lelo vraiment na zui leçon moko dans des babarake non soki oboti mwana la ki sa banzela mi balé nzambe na classe. Donc il a dit que papa na biso ba koko na biso ninge baza boye na kati ya art ba tracer nzela moko boye. Bana balandi na yo ki otangi bana na yo otangi phénomène la dio sombe otangi saïsa otangi wawa ndingo otangi bango mo relaxi kete papa boko libana sa nzela moko boye nzela ngo bana balandi bana pe ba boko ami bien lobi pe bénéfice yango yo ozwa. Donc yango wana c'est que moi je pouvais dire na bi to seki to sepeli to se déstresser, mais je suis toujours contre muto lo bakete muto sa théâtre za métier bazo parce que même pour tricher la classe c'est ça maïe. Kamwana za bazo bate. Ah oui. Soko tali bien, hein? Lelo yoko, eloko bomi biso, ben intellectuel. Pour soko tali bien, Salomon, azalaki roi. Akataka ndoto basi mibale ba wela ka mwana. Azaki na diplôme à droit. Ah, umoni yango. Mayela nzambe babwakisi biso yango. Toke na mayela kotanga. Mayela ya kotanga wana moyo travailler nango malamu ezate. Po tangi esprit ya mutu. Otangi esprit ya mutu. Mutu asali azu inspiration na ye, asali cours ale sikoyo, atangi siyo. Lokola yo ezan esprit te. Moyo sale lango malamu ezate. Ozomona, la chose c'est l'esprit. Net biso, totangi na biso na inate. Baladi sobe, batangi na bango na inate. Banani batangi na bango na inate. Mais lokola ezelo esprit ezo sala. Ozomona. Ezo sala malamu. Yango no moninga kutu nde na lia na senga na Jésus te. Senga na nani? Jésus ko pesa ngani. So na sengi na Jésus ale, azwa 10%. Oh, yo ki na ramba mo pa tata. Mbala mo pa tata yo moko talanda ito vivaka awa. Soko mutu asali yo kope, faza pourcentage. E bongo siko yo sengi na Jésus, Jésus asengili yo. Awo tika la pamba. Faza pourcentage. Yango na senga na Jésus te. Yo nyozo ya yo net. Pa ya nzambe, pa vie na nga nzambe. Po nini batu ponga zaka mwana nzambe te. Ouais? Wa mwana na. Oh. Na carte électeur soko tali ba koma mwana nzambe.
mwana tata na biso na mama na biso nazalaka mwana nzambe te siko place na nzambe na vino ezali place ya nzambe nga nasengaka pa ya nzambe nasengaka ndenge bino bosengaka te mpona kosenga na jésus te osengaki ete aza papa no te siko place ya nzambe na vino ezali ala nani nga naza petine ya confiance tata leki ya jésus soko otali nzoto ya jésus azwa nzoto ya nani mpo natiki mandefu te so natiki mandefu komona mpenzake sexuellement jésus. En tout cas, bravo l'artiste. Comme on le dit toujours, œuvre et coup faranangote, artiste à s'échacater. C'est impossible. Comme le dit toujours la fille du maréchal, Falon Maton de moi je ne cesserai jamais donc na s'échacater. Nous sommes là en train de chuter. Toujours chuter dans l'émission na biso vraiment ceux qui rapidement copé sa moi bambote ba salutation. Na copé sa mbote mais na lingo yebsa tino na senga na Jésus te. Point. Ah soko? O senga te point. Point nini? Poids 12. Kasi yo tuni poids nini? Yango alobi poids 12. Osenga ate pona nini? So pona nini? Parce que Jésus ye moko déclara asilisa misala na ye akende kopema. Na ko déranger na likambo nini? Tolandaka parole. Et puis pe Jésus akoya na ye te. Yo ebideni ka oya te. Aoya te. Kasi promesse apesaki ya malamu. Ya mabe. Ayo mabe? Alobaki akoya lokola muyibi siko ya tali boye ba miyibi bazotinda bango na kanyama se soko ye pa ye omona baotinda ye na kanyama se. Voilà, merci. Na pesi mbote na Nicole mwana ntimba ndeko ya Chikos. Na pesi mbote na Kabila mwana ntimba Chikos. Na pesi mbote na bandeko nyonso oyo baya na mpuro oyo mona oyo baya na poto na pesi bino mbote mingi badebaba bagodal vous êtes plus boza ebele en tout cas pas moyen na sukisila bino kaka na esengo ya nzembo moko ya bi Mami wapi mbika tosombi yango na zandu vraiment ndenge bodundi yango ezalaki mokano ya kolamba fufu akwati pansi lokoso ebandaka bongo tala madesunga na pesi yo ya solo nzambe apesa yo chance ezali parfois makuti yo minaka na butu nasengi yo dimine yango yeba tenga nazali bidunda nadunda kabadi liboso ya kodunda badi talaka degre ya makuti na yo liboso ya kodunda badi talaka degre ya makuti mikanga na lingi yango boni bokomi kopesanga lisusu de ndom tokanaki ngai awa tolamba fufu pozongisanga na lukoso bo mwana satana nini akimi na madesu po bopesanga kisuka mpiodi madesu pe na mpiodi nakolela le yango Seigneur nakolela mbika mandolina bidunda. Voilà. Bravo. Vraiment, nous sommes à la fin. Je dis un grand merci à Francis Conoble. Vraiment, Francis Conoble, un grand merci. L'euro dans l'ombre derrière la caméra. Je dis un grand merci à Bijou Tawaba, la famille Bialou, la famille Madilou et à toute la famille Matondo. Vraiment, je vous dis merci, au revoir et à la prochaine. Merci.